Mama oyo aloti ndoto bazali kolanda ye na kati ya zamba, alongo na zamba akomi na mai atambola likolo ya océan, kasi akutani na papa na bango atie mesa na kiti ali kokoma likolo ya mai. Papa oyo akufa ça fait longtemps. Mama azalaki na 16 ans. Papa abengani ya biso zonga esika outi. Kasi tanga zonga ke esika outi amati na ngomba ba monstre ba ou ba ye ba finir na misapi. Misapi ala mkatongo misapi sali pasi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ndoto oyo elinga ye koloba nini? Mais na bosa na kandoto wana te. Parce que pona ngai ezalaka lokola phénomène. Nalali na butu nazolota nakutani na banyama na zamba. Na banyama baye ko atake ngai. Na kimiti na simbi na kati ya mai. Mama ngo ba memie penza na kati ya mai. Na banjo nazo landa kaka mama wana. Namoni na tomboli mutu namoni papa oyo ngai asi akufa kala. Na mesa na kati ya mai afandi na kiti na mesa alati lunette azokoma. Alobi na nga zonga. Alobi nga na yebisi na okoka kozonga te. Po soki na zwi mama wana te na okoka kozonga te. Ayebisi nga boyi. Soki oleki nga okozonga lisusu te. Papa na nga insiste alobi na ngai ya akana tombola yo omata na ngomba okende. Po soki na tiki yo okokende libelo kokufa kozonga lisusu bomoi te. Baye bafininga na maboko misapisiko oyo bafinaki ezalaki bapusu nyonso mibale ya gauche na ya droite. Papa na lamuki na tongo musapi ya droite pousse droite evimbi ndenge tobelaka sikama. Ndoto oyo tokointerprete yango kaka na émission ya lelo zala branché bokoyeba ndoto ya mama oyo alotaki na 16 ans. Suite nango ezalaki nini? Qu'est-ce que cette maman est devenue plus tard? Tokolanda yango kaka na émission ya lelo. Incendie oyo esalami bongo na lycée Mwanga na Kolwezi le 24 novembre ezalaki terrible ya kosakana te. Qu'est-ce qui a causé cet incendie là? Bana bazwi ba choc, balobi kutu ya il est mort, bana bali ko sauter likolo bomona ki wana. Qu'est-ce qui a réellement causé cet incendie na province ya Fifi Masuka? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Bali ko lobezali délestage, ezali délestage ya solo to sabotage ya Fifi Masuka. To kolobela yango kaka na émission ya lelo. Botala bakambi ya église o to pe pasteur yemoko ayebaki ndenge nini ke bato batiaki ba $100 na église bayaki 7 ou 8. Est-ce que pasteur soki oyali kote ya liboso esengeli na yo talaka bato baotia mabonza to ndenge ezalaki nini? Oya kola $100 basambela ye 200 basambela ye akontaki nombre ya personne to nini? Tala ndenge ali ko sepla yemoka lobi mosala ya nzambe oyo ezalaka kitoko pona ba dollar ete ya bino Bovutangi mongongo da. 7 ans déjà, jour pour jour, depuis que icône la musique africaine en général, particulièrement musique congolaise, Papa Wemba, Shungu Wemba, de Oyatika Kibiso na mois d'avril, sur scène, na Côte d'Ivoire. Il restera gravé dans nos mémoires. Tokobo sana été makambu oyo Wemba sala soki lelo ba jeune premier soki lelo ba congolais ba comment on reconnu à travers le monde. Pour la SAP, c'est grâce à Papa Wemba. Tobo sanaka idéologie, tobo sanaka histoire. Nous devons apprendre à nos enfants l'histoire de la musique congolaise. Et biso ba congolais tout ça il est vite repéré dans n'importe quel pays européen. Soko leki ba yebi kaka wana congolais ezande pona konvata ya ngolo à l'idéologie nango nazolobela toujours lengantie cerveau seigneur Koso nazolobela toujours mère Malou mère première po ya yebi likambo yango. Je suis avec la marraine. Coucou les amis. Le pantalon que papa, il est mort avec ça. Le chapeau que j'avais fait pour ses 60 ans. Oui, non, je dis le pantalon que papa, il est mort avec ça en Côte d'Ivoire. La dame, c'est elle qui est designer, c'est elle qui connaît le nom même de la marque. C'est quoi la marque de pantalon? CC Junior. Ok. Les Sumba. Les Alikitoko. Les Alikitoko. La marraine, bateau, les gens qui le connaissent, bateau à milliers, nabiso, sa père.
Boye bien très bien la marraine avec la boutique na Etienne Marcel. Zali Kitoko. Ah, la marraine. Papa il est mort. Ouais. Que paix son âme. Ah oui. Bon, merci beaucoup la marraine. Merci à vous. Merci. Kaka na mois d'avril oyo tozo commémorer discours historique. Il y a le vieux loup, il y a président maréchal Mobutu Sese Seko, pour ne pas dire roi d'Isaïr, le 24 novembre oyo multipartisme et Kotaki. Discours, les familles discours, comprenez mon émotion. Oyo, ce qui a bouleversé les données, oyo changea ma histoire dans le Congo démocratique. Comprenez mon émotion. « 24 avril 1990. Ce jour-là, larmes aux yeux, le maréchal Mobutu a annoncé la fin du parti unique et le début d'un long processus de la démocratisation avec à l'appui le multipartisme. Affaire ya bangombe ya Bakongo to ya province ya Congo central et pesi pasi 104 ngombe bautaki côté ya Washi bakomi na ngufu baleko ke na mayala mutasinaki ordre de mission wana ezalaki un certain général mais ordre de mission ezalaki signé le 6 avril oyo ezalaki férié. Est-ce que ordre de mission bashinaka yango jour oyo musala ezali te bapapa ya Bakongo baleli Mutashine hors de mission oyo azali général Titi Romain a signé le 6 avril 2023. Boyebi que date le 6 avril les acquis fériés. Nana Congo sala mutaza férié. Il y a signé hors de mission. Il y a frais de route, il y a pêché na bateau wana ba soda wana na manduki na ba soda na bangombe na kati ya province ya Congo central. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Tokewara de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yangoyo ba Samuel ba Chuchu yangoyo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko oyo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop.
Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika news to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta na kapona ko solo la makambo oyo le kabongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soki oyebi ngai merci longoni ya matonde zonga pa na yoba o ba yebi ngai te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Yambo to bete disolo ya mama oyo alotaki ndoto tango zaki na 16 ans avandaki bazali kolanda akelaki pa ke ko sauver mama ya mwala moko songolo bana ko tana TV akomi na zamba banyamba bimelie bali kolanda ye akomiti atambo likolo ya mai akuta ina papa na bango akufa bandakala papa aliko komate bureau likolo ya mai ya océan papa bengani ezonga soko leki awa yo okozonga susuti. Qu'est-ce qui réellement passé? Ndoto wana elata ndoto. Conséquence nango, qu'est-ce qui est arrivé à cette maman plus tard? Zaki na ba Congo, akoma asiko les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et ça là qui nini? Interprétation nango et kozala kaka na émission o la sengi na yo ozala branché. Kasi yambo ya tobanda mission na biso toto développer titre tika to pesa communiquer oyo na pesi longoni appelo kumu na bana nyonso ya Mada City Cape Town to boso na te samedi le 30 avril oyo Trezege nuance Teyo Muteba production Chilamui na azo organiser concert munene na Sport Steven na Peru et pas wapi sorti officiel nzembo na ye ko salama to kuta na kuna biso nyonso pona ko bina ko sepela concert live et ko sala bongo le 30 avril na Sport na Sport event to yebi kuna biso nyonso bana Mada City sala na Peru. Alors merci na ba sponsor o wasali ke événement na e salama président Guilain Shagi Sharoufa Mwasi ya Mbongo restaurant Mi José DHL et voilà bango basali ke sponsor ba sponsor ya événement na ipaya pito komona sorti to koya koyoka sorti officiel ya nzembu ya Teyo Muteba ngana benga kayebe Teyo Ngandu Protection Service leader mutu monte leke na mbongo na Cape Town okomi c'est que bien likuni ate aza numéro 1 azate 2 azate 3 azate 6 azate tina numéro 10 ye aza numéro 1 na Mada City. Terongando, mon ami personnel, Oumela, on se retrouve bientôt à Djobour. Incendie au salami na kolwezi na lycée Mwanga et pesi pasi yango zali kota mwana net partout dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a causé cet incendie là? To éviter, to tika ba mauvaise langue, et surtout ba sabotage pour pouvoir fifi masuka. Alors on comprend pas. Est-ce qu'on peut saboter un pouvoir? On n'a pas de bilan normal, on ne sait pas réellement biso personnellement à la radio le collé ce qui bana ba kufi to ba kufi te batali ko mona ba image ya bana msusu c'est presque net ba kufi mais on n'a pas de confirmation bana o bozo mona sika ba oyo batali ba oyo ba biki na incendie wana be mona stala na réseaux sociaux comment est-ce que to moni bana bazoko sauter na ba deuxième niveau troisième niveau bazoko kwea msusu ba bukani. C'est vrai qu'il y a des blessés graves pour l'incendie oyo pesi pasi. Je crois ministre éducation, il faut baba sangana ministre de santé na gouvernorat. Il y a Kolwezi et puis maman Fifika Masuka ba ta la situation oyo ba compatir pe na ba famille ya bandeko ya bana oyo ba juba kubana biso ba kenaka na ba école pour ko apprendre ko pouvoir la battre mais ce que comme ya boyer et ça la malamu on peut pas beaucoup condamner parce que c'est un incident et salami oyo ya kana catastrophe. Incendie salami, ben incendie salami partout, tout tenir bango vraiment rigueur mais on va revenir pour la cause il y a un incendie, on parle de délestage, si réellement ils ont dit délestage, qu'est-ce qui s'est passé? Kouré kendaki, tango zongi, ezikisi, mais moi je pas compris, pas moto ya makasi ndengwana, moto bandaka malembe, comment est-ce que bandi malamako makasi ndengwana, banda basangi na moya kobima na ba classe, bandi ko sauter, et puis si passe, nous compatissons avec ma famille ya bana oyo.
Nous profitons de l'occasion pour présenter notre très sincères condoléances à la famille de notre frère Ogi qui a été assassiné. Pour je crois, mon ami personnel, commandant Anderson Congolais de Djoubou, Ndenga a communiqué, il y a frère Nabiso Ogi. Nous compatissons avec la famille. Encore une fois de plus, au nom de toute l'équipe, les radios locales, télévision, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de notre frère Ogi. Likambu ya ba pasteur oyo toloba te toloba yango chaque fois l'église ya li business yango kutu ba koma ko enregistrer ngo mingi comme état business pasteur yemoka ali CEO azali PDG ya ba entreprise oyo ezali église la preuve ane ke bomona yango soki église e panzani to pasteur akufi bachaka nani mwana na ye ata mwana zaki na ministère te o batie mwana na ye po eza bien na bango bozaki kosomba église ensemble botaka baboza ensemble bosomba bakiti mais bakiti wana na kombo ya pasteur ezali entreprise na bango la preuve ane bomona aboye corona oyo yaki elakisaki biso makambo oyo tokosala oui parmi les faux ba vrai bazangaka te ba vrai bazali mais on doit dénoncer les mal tala image oyo bomoni wana comment est-ce que on ne sait pas ce monsieur c'est un pasteur to aza moko ya bakambi mais puisque azo côté mbongo ya mabonza boye azali moko ya bakambi boyoki ndenga lobi business o ya église ezali malamu tade ba yeko compter ba dollar banda abino banda na o ya ba dollar to bana ba dollar na mona ki mama moko ba to apesa kisugi 7 to 8 ba yaki na ba $100 ba sisi ba $100 ba kina ba $50 iba ba ina ba franc bozo ya ko sambela nzambe to bozo ya ko sala commerce ba na nzambe ete ya bino hein ete ya bino kaka landa reportage ok fond d'église pourquoi on va dollar au fond de dollar on appelle fois avec $100 te appelle fois $100 peut-être même 9 pour chercher la possibilité fond de $100 1 2 3 4 5 et tu m'as mon au fond de 1 2 3 4 5 ezala na se wana wavutangi mbongo ngo ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 $1080 tanga mbongo mikiana wa franc na siko tanga kata Nalobaki yango de bandela 7 ans jour pour jour depuis que icône ya musique africaine, la rumba africaine, particulièrement rumba congolaise, Papa Wemba, Shungu Wembadio, atika kibiso na scène ezalaki na Côte d'Ivoire, na Abidjan, oui, na Côte d'Ivoire, akene kobeta concert à bonne santé, to mona ki elekaki na etandowike ya bapaya kuna, alobaki il veut dévoiler quelque chose. Azoko mona lokola ye akokufa lokola saint. Parce que mona ba ange bazoya ko zoyer consort azoko fleurir et puis akufi. Textuellement ndenga lobaki ndenge esalemaki. Donc azamutu oyo a révolutionné la musique africaine en général, particulièrement congolaise, a perçu identité, bien qu'il y ait des choses à mais les leurs on reconnaît les Congolais. Congolais, à terme quelque part, on peut reconnaître les Congolais rien que par leur façon de s'habiller. Parce que Congolais, voix, il faut parce qu'il y a la chair, et la maison à cher, là je profite pour vous signaler aussi que Twin Family Fashion, ma collection à Sika, il y a partout dans Instagram, tout est partout dans Facebook, partout, collection à Sika yo, oyebimi ya Twin Family, so on a besoin nango yo obengi, bako osali commande, okozo yango Sika no so oyo ozali. Voilà, Twin Family ezali brand ya mwana mboka. Ezaka tout là taka griffe ya bato mususu te, ya ba paya te, mais je félicite les gens comme Bafali Poupa, basala attitude A, ba trésor loi basala LL, Bisope, Twin Family Fashion, TFF, la ta griffe ya mwana mboka, collection sika ya mwana bimi sokobi, neti oyo ezali na chapeau nango, na pantalon, na top ya de koloso commandé et kozala malamu mingi. Alors nyoso ezali ba idéologie ya Papa Wemba et kumani o article la biso. On peut reconnaître les Congolais kaka na biyema. Moi si to mobali pour classer wana idéologie a vie beaucoup. Voilà, suivez un peu cette symbiose, moi synthèse oyo, moi to rafraîchir nos mémoires, to se rappeler sous na Papa Wemba. Les parents, vous devez dire à vos enfants qu'il y a un musicien congolais
oyo a révolutionné makambo ya ça bien sûr les papes de la région d'Itendi ezali bongo Stervos Niarchos toyebi yango ba vena biso ba Kinkester mené ba ya ba kota na makambo ça pango to sala mo condensé tala mo condensé oyo ya ba Kinkester mené ya Papa Wemba, polémique na bango, na Papa Wemba, comment est-ce qu'il a été reçu na concert, il y a Roi de la Forêt, Ngiama Makanda, oui, rançon pour réfléchir mémoire. Merci na gouvernement, au travers du ministère de la Culture, oyo basomba ki ndako ya Papa Wemba, ba komisi yango musée, ceux qui batubake na Congo, ba so rappelle chance ya ko visiter ndako ya Papa Wemba, musicien sapeur congolais oyo akena nsango. Mingi ba yeba valer ya Papa Wemba te, mais tanga kufi, vous avez vu comment est-ce que toutes les chaînes du monde, CNN, BBC, Nyon surtout, la chaîne Nyon surtout, balobela liwa ya icon africaine, Papa Wemba et Koumaneza qui fier pour nabiso. Suivez condensé oyo. Ikeyo. Tuna batu oyo bazana ba likambo yango ba expliquer yo. Ba kotso na katamela ya lisolo yango comme ça lisolo yango eva na pe na tête na yo. Yo koti kaka bo koti kaka. Ah, poto, hein. Là-bas, il suffit kaka nzoto endima mama ada bombole balongo la kate faut bape ko marier ba couleur faut bape ndenge ya kosala enfilage faut bape marche ndenga otambo po otama quand même le roi tabate oh ah so otama le roi tabate aussi batte. C'est clair. Badmoussous Barosa là-bas, Ebisap, mais il y a la possibilité. Bon, jusque-là, je ne sais pas qui, mais. Gana sana amour ya mvota kumvota nga. Na hivi nanga yo na hivi nanga te soko sana bolingo na wana hivi te menga. Na sana bolingo penga ya mvota kumvota nga na sana. Nga penza ça, na mona net dans les premiers. Na mona net dans les premiers ça perd donc ngaiko na donc Niarchos mutalagisa biso. Niarchos mutalagisa biso. Mais mutako bangisa ngati. Blague te mavula. Ça commence bien ça. Ah, nous togiri ko Paris, il y a de cela. Hein? Mutako bangisa ngati. J'étais là, mutako bangisa ngati. Oui. Ah oui. Ah ouais. Mais naza Zigol Pence, gentleman, son a bêti pièce et que nazo boudé parce que na lati kitoko. Yo ya web sangani. Mutako bang sangati. Blague te mavula. Ça commence bien ça. Ah, nous togiri ko Paris, il y a de cela. Hein? Mutako bang sangati. Eh. C'était la rencontre. Il y a sapeur. Juste pour venir faire des défis. Il n'y avait pas d'arbitrage, mais juste un défi. Gafona lata bien collé kayo. Règle nango zali kaka gafona lata bien pour les kayo. Mais phénomène wana ya sap, les phénomène moko nga lobela on trop na kata bakini na lemba. Ba service Niarchos bazalaka awa. Bangando Kaka la mois d'avril, ezalaki bongo le 24 novembre 1990, je crois, un nouveau registre. Ça fait 33 ans depuis que le discours historique, multipartisme, kota ki bongo na Congo, nouveau régime, et pas ya président Mobutu, alobaki, il prend congé de l'MPR, autographe, fameux discours, comprenez mon émotion. Nous devons aussi enseigner à nos enfants qu'il y a eu un président congolais qui a réussi à réunifier le peuple congolais, malgré souffrance, malgré nous surtout, on ne peut pas oublier qu'avec le président Mobutu, il y a une unité nationale. À ta intégrité, mon côté, à ta 1 cm, c'est ma belle kendagité. Les lois comme une bilingue, mais kende pe kakate. Yemoka lobaki yango. On peut même signer un pacte avec les diables pour garder la souveraineté d'Isaïr à l'époque. Donc voilà le président. Il faut te reconnaître quand même bien fait. Il y a tout ce qu'on a qui unit de l'eau fort. En Afrique, ils pour le président Mobutu. Pour vous rafraîchir la mémoire, dans un peu de discours, il y a le 24 novembre. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion.
24 avril 1990. Ce jour-là, larmes aux yeux, le maréchal Mobutu annonçait la fin du parti unique et les débuts d'un long processus de la démocratisation avec à l'appui le multipartisme. Pour Aristote Ngarimé, un discours jamais matérialisé durant le règne du président Mobutu. Il a tenu un discours à la suite de pressions internes et externes. C'est ainsi qu'il avait tenu ce discours. Mais il n'a jamais matérialisé cette démocratie. Pour preuve, de 1990 à 1997, nous avons eu la plus longue transition de notre pays, bien qu'il avait tenu ce discours. Il a exprimé une pensée, mais au fond, il n'a pas matérialisé cela. C'est Joseph Kabila Kabange qui est venu matérialiser cette démocratie. Bien qu'il signe de la démocratie, beaucoup reste à faire ou à refaire sur le pluralisme politique en République démocratique du Congo. Quand Mobutu a tenu le discours le 24 avril 1990, il a autorisé seulement 3 partis politiques à fonctionner. Ce n'était pas une ouverture intégrale. Au départ, c'était 3 partis politiques. Et plus tard, il a décrété le multipartisme, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir autant de partis politiques. Maintenant, ce qu'il faut retenir, d'une part, c'est une facture qu'il faut payer pour consolider la démocratie. Ça veut dire avoir la liberté de faire les partis politiques, créer des partis politiques, c'est une facture qu'on doit absolument payer. D'autre part, il y a beaucoup à refaire. Il y a des partis aujourd'hui, on se pose la question si réellement c'est un parti national. C'est une ONG, c'est une fondation, c'est une ASBEL ou c'est réellement un parti politique. Donc, la raison d'être de certains partis politiques n'existe pas. Donc, il faut organiser ce secteur. Même la Chine, qui a plus de population au monde, n'a pas au-delà de 10 partis politiques. Alors, question, que faire pour consolider la démocratie en République démocratique du Congo? Il faut avoir des dirigeants qui incarnent le valeur démocratique. Des dirigeants qui respectent la volonté du peuple. Donc, vous ne pouvez pas être un démocrate si vous ne cultivez pas cet esprit au départ. Il faut que nous puissions cultiver, c'est une culture, c'est une vie. La vie démocratique, la tolérance, la liberté d'expression, le multipartisme, le respect des droits de l'homme. Ça, c'est une culture qu'on doit intérioriser. Mingi bakanisaki lokola polygamie ezalaka mpona bato mwindu te mundele boali komona wana ye azali bongo américain azali na 5 femmes kasi ndenge boali komona likambo ya bangombe oh ça fait couler beaucoup d'encre toyebi ke bangombe mingi makambo ya bangombe banayika ndengo wana conflit oyo bandeko na biso ya est ezalaka mingi bangombe bandeko ba Rwandais banguna na biso bakotaka sous prétexte ya bangombe bakota bangombe epe kwa ko déclarer wana mabeye na bango bangombe to mwana Kasai to mwana bisike belé bandaka bangombe epe makamususu kasi oyo likambo ya bangombe ya Congo central ça fait couler beaucoup d'encre 104 ngombe baulungwa ikote ya ngufu balungwa ikote ya wachi baliko ya bakoti na ngufu ti bakende bongo na mayala bien armé sécurisé par ba policiers par ba soldats pour passer la mission ezalaka na ordre de mission et donc quand misi biso mutu asinaki ordre de mission wana un certain général bokoyoka nde baleki baoloba awa mais ordre de mission yango ezalaki signé jour férié le 6 avril et pas yapi bato sengai bapema journée chômée et payée je crois journée ezalaki journée ya de combat ya papa Simo Kimbangu Mvuluzi Kimbangu mais bango baye ordre de mission bango ezalaki signé le 6 wana et puis si passe ba notable ya ba Congo Mvuluzi ba chef coutumier ba chef du village ba Leli ba Siliki yoka bakambalobi a bolanda batata ba mama bandeko problème ya province à Congo central c'est grave puisque depuis avant-hier tomona ki bangome ba uti na wacha ba yeli na nzela zamba luzumu ba kinzolani ba zamba bazoni ko yela tibe ko koma na ngufu na secteur ya ngufu ko bakena ki mayala ezalaki 104 ngombe bongo bato bakompene yango ba soda bazaki na manduki GP 0162 AK 89 37 42 10 93 73 mutashine hors de mission yo azali général Titus Titi Romain a signé le 6 avril 2023. Boyebi que date le 6 avril les actes fériés
nana Congo sala mutaza feri ya signé ordre de mission ya frais de route ya pesi na bato wana basoda wana na manduki na basoda na bangombe na kati ya province ya Congo central. Mais boye bake ba Congo balela kana bilanga lupangu te e muta signé contrat wa pasteur wana Cosmos mutu pe azoteka mabele na famille ki besi ezali mwanga Wilunga kaka ye poko. Alors mabele wana ye 100 hectares pour 20 ans et ateki on a $3,000 et bako bakisa susu ba 200 hectares et processus ba ye ko zandenge wana eza normal te makambo ya bako ya maindombe et comme biso na plateau bateki awa na Congo central. C'est grave. Donc administrateur du territoire na bato toza na ba document oyo ba ye nango eza ya normalité ça ba faux document. Il faut bazonga balongola bango biso atwalela kana bilanga e ba Kongo bavanda kana kimia bavanda kana na bitumba te na manduki te. Donc il faut bato wana passer wana azongisa bato na ye. Charlie Mingiedi, ancien président de la communauté congolaise en Afrique du Sud, mais aussi notable de Madimba à Siliki, Yepe Azangaki Malobate pour le Kambo ya Bangombe. Mwana mboka Tata Sadek, Fiston Pelende, na pesi mbote pe na tondi botondi po na koyambanga lisusu na émission na yo ya mokolo lelo. Ndenge oyebi eza émission ya actualité lelo tozokoloba ba mbororo ba oyo bakotaka na bandundu oyo lelo tokomi na makambo ya kwa mutu bango wana lelo bakoti lisusu na Congo central et plus précisément na Madimba na mboka na ngai na ngufu étant notable de Madimba na telemeli likambo wana parce que biso nyonso tozakata nungunungu totu kobenga président ya assemblée provinciale Jean-Claude Mvwemba toyebisi bazwa ba disposition sino te ekoyinda po bato wana bakotikala na mabele na biso te pour ça bazwi ba disposition te oyo koya na sima etalibe bango moko. Donc bana nyonso ya Madimba baza deja ya kotelema loka bango ba autorité ba promettre que batindi batu bake ne kosola na bango bazongisa bango place ba uti kuna na Petro Congo et pas ya mutu oyoyo ex directeur ya ICCN o anasoki walingu Cosmos soki Cosma. Donc bazongisa bango kuna tolingi makambo wana te tozo zela so ba pesi biso kaka eyano 48 heures bato wana ifo balongwa na mabele ya Madimba. Voilà. Yoka sika boye lisolo to ko interpréter ndoto oyo mama moko azali na États-Unis, mama o azali mutu ya ba Congo. Alors ndoto oyo tango azali na 16 ans, mais siko azali une grande dame azali quelque part aux États-Unis to kotanga kombo na ete boko yoka kaka lisolo. Yo pe mutu otala so azali na ndoto oyo azali kotungisa yo. Oyebe interprétation te benga biso na radio lokole ba prophète bazali awa basali na nzambe o sala kana bango ba kosunga yo ba interpréter ndoto na yo. Yebike nzambe alakisaka ba bandenge ebele akoki kolakisa na ndoto akoko la na vision akoko na message au travers muté konso kasi yoka lisolo ya mama oyo interprétation ngo sala nini na kobetela yo lisolo mingi te na kocha voice yo moko yoka ndenge mama yo expliquer comment est-ce que ye na tanga na 16 ans alota kindoto avant na mwana moko boye bazo kotala la télévision tout à coup film bale kotala na TV na ndoto wana bande ko bunda o baotala beto bazo ko beta mwana ya mama ya mwana o bala otala na TV wana bandi ko kimba mbala mo boyebine ndoto sotaka mwana bandi ko lela ba beta mama wakima na mama na ngai ye si mwana watese na okende sauver mama na yo boyebina ndoto ndezalaka abandi ko landa siko batu wana pona a sauver mama ya mwana wana pendant que on a mama a sauver mama mwana wana a se retrouver na zamba ba okima a moni mama ba nyama ya mabe ba bimeli ba andi ko landa ye comme siko likambo na ye ta ba olanda yo wana ba komuti na mai et balé à munene ce qui peut fleuve ce qui peut océan ce qui peut mer on ne sait pas abandi ko kima siko akata mai wana boyebi ndoto ndezalaka siko likolo ya mai amoni papa na bango atemesa na kiti avandi azoko koma molimo ya mai to nini yo papa na bango akufa kala de seta kaza mwana mukie
alinga traverser papa na yebisi ye kokata ngambu wana te soko kati ngambu wana yo okozonga lisusu te mais papa yo okufa obimeli nga boye ndenge na bizonga nakozonga ndenge nini bato wana bazolanda nga na nsima banyama mabe papa abizi yana akende kotika yo papa azwi ye ake kotika ye koto wana mbala moko ambatie na ngomba matisi ye wana banyama baye bakangi ye bakutani na ye boye bafini ye misapi ya maboko na ntongo alamuka boye misapi ya maboko ezali ya kovimba ezalaki nini na age ya 16 ans répercussion nango eye kosalama na kimokolo yoka na ndenge ye monga azoloba na nsima tokotiela yo mpe interprétation ya ndoto wana oyo mama oyo alotaki mama ozali kolanda biso na États-Unis je crois manifester yo mo ndoto na yo solution nango yango wana to interprétation nango yango wana tolanda nanu ndoto ya mama oyo ndenge moko akope témoignage ndenge moko aexpliquer et puis tokotiela yo prophète ndenge interpréter ndoto na yo tolanda mais na bosa na kandoto wana te parce que pour ngai ezalaka lokola phénomène. OK. Nalali na butu nazolota ke navandi na salon nazotala TV na mwana moko ya bavoisin tozotala filme mais filme yango sikoyo ekomi omweka bafilme ya mindele me na kati ya filme eza bazobeta mama ya mwana oyo ya moke toza kotala ne TV mwana wana bandi olela atali mpe bongabi ndenge nini ndoto yango ebaluki bazobeta nini filme yango ebaluki bazobeta mama ya mwana oyo nayebisi kolela te zelanga awa nabima nakende ozwela yo mama na bino natiki mwana yango na salon nafungoli porte nabimi nabandi kokende mbala moko pafu ebaluki nakomi na kati ya zamba ya munene me wana biso towana kisasa nabandi okende mama yango mpe bazomema ye kaka nakutani na banyama na zamba wana mama wana liboso katikati banyama na banyama baye koatake ngai na kimiti na simbi na kati ya mai mama ngo bamemi penza na kati ya mai na banjo nazolanda kaka mama wana namoni natomboli mutu namoni papa oyo ya ngai asi akufa kala na mesa na kati ya mai avandi na kiti na mesa alati lunette azokoma na se ya mai atomboli mutu veut dire na mai me azindi te avandi lokola likolo ya mai OK atomboli mutu amoni ngai ozokende wapi nabi nazolanda mama wana mama ngo sikoyo ase aleki akomi lokola na nsima ya papa donc entre ngai esika nazalaki na mai na mama wana papa na ngai na katikati afandi sikoyo na kiti azokoma likolo ya mesa me likolo ya mai nayebise nazolanda mama wana mwana na ye azoluka ye alobi na nga zonga alobi nga nayebise nakokoka kozonga te po soki nazwi mama wana te nakokoka kozonga te ayebisi nga boye soki oleki nga okozonga lisusu te okokende libela nayebisi nazonga lisusu te ndenge nini nabi te ndenge naza boye naza lokola barrière soki omeki kaka oleka ngai okozonga lisusu te donc il faut ozonga nayebisi nga lobi nakozonga ndenge nini ngomba eleki molai mpona koma na mokili ndenge naza na ebali epuis banyama wana bazoluka baboma ngai banyama ngo batelemi likolo ya ngomba bazotala nga balobi na ngai yo moni basi na basi babalanaka nga lobi ntango baza koatake ngai ezalaki likambo teke babala ngai bazoluka baboma ngai sikoyo naye kotinda na mai sikoyo bakomoloba na ngai ke yo moni basi na basi babalanaka papa na ngai ainsiste alobi na ngai yaka na tombola yo omata na ngomba okende po soki natiki yo okokende libelo okokufa okozonga lisusu bomoi te ok atomboli nga na mapeka na mati na ngomba
ye azongi ndenge esika azalaki kokoma natalaki lisusu na nsima te mpo natala aza ndenge nini te nabandi kokende banyama wana baye kozongela nga balobi yo omoni biso tolimbisaka sikoyo ntango bazoya boye ngai omoni na bomwana nyonso nazipi misapi maboko na elongi ngabi mama baye bafininga na maboko misapi sikoyo oyo bafinaki ezalaki bapusu nyonso mibale ya gauche na ya droite bafininga na yo ke pasi ntango nakangi naye kosutuka boye na ndoto papa nalamuki na ntongo musapi ya droite pousse droite evimbi ndenge tobelaka sikama nasala 5 jours nakendaka classe te po moye nasimba stilo eza te sikoyo tile ndoto yango esukaki kaka wana ntango nakangi banyama balobi yo moni biso tolimbisaka naye kokanga boye ndoto ekatani wana ti lelo toloba na beta nano lisolo te na mutu ntango bozoloba nde naye kokanisa nga peut-être bokozala na explication yango nabengi mpo boyebisa ngai ezalaki nini. Voilà, je crois boyoki ndoto ya mama na radio lokole masolo awa radio lokole télévision na ba chaque fois to s'abonaka massivement awa solution toujours ezomaka masolo otobetaka ezalaka mpona konuire bato te mpona kosunga ezosunga bafamille ebele ezokolamusa bato na baerreur balingai basala tolobaka tobetaka masolo mpona konuire te mpona kolamusa bato bomoni mama atalaki bemission bakodia bemission ebele interpellé ezongisi ye atala a se rappeler na ndoto oyo alota azwa interprétation te ntango mama expliqué biso boye toyesaki ye tosalaka elongo na baprofete na basali na nzambe parce que mission oyo tosalaka ya solo todenosaka biloko ya mabe oyo ya bato tosungaka communauté esungaka communauté mosala makasi oyo toali kosala tosalaka yango biso moko te elongo na bino yango tosengaka bino kaka bosabone massivement osabone tala libota mobimba. Est-ce que vous s'abonnez bien surtout? Est-ce que vos collègues nous à service va s'abonner? Est-ce que vos cousins, vos cousines, maman, papa, tous s'abonner plutôt partager pour esunga kabato. Ce que sungiete et que sungande komoko songolo et sikamoko pakala. Yoka sika boye tuzoki yango to sola gina prophète Nzambe, prophète Alijo, prophète Oyo azali kosala makambo ya minene, silencieux. Église ezalité, yeka ka retraite na retraite. Azoko sunga batu ebele batu na kibiso tosaki bango en contact na prophète Alijo o azoko sunga batu longonia matondo ezonga epai na prophète Alijo oyo pena azali ya Nzambe yoka interprétation ya ndoto ya mama boyoki ndoto ya mama bamena sezaki na butu akadaki pa sauver mutu ekomi ya ye moko alati yango na ndoto akutani na papa na ye papa yebisi ezonga awa. Je me rappelle encore bandoto ya boezaka mingi soko mutu azala koma mama moko azalaka na koma tokokaka masolo babetaka koto azala koma na hôpital kuna azoko matangomba tomona kutu ya famille mwana biso Samantha abi nakomi likolo te namoni Abraham namoni Moïse bapesinga biloko ya kolia suka nango akufaki tomonaka batebe ndenge wana bandaki komata ngomba nakute na ndeko na biso moko songolo frère Mathieu pe ateye yango ezalaka vrai asova bato ebele azongisa bato ebele okoma esika moko boye te ndeko na alingi te oya awa zonga batindiki yo okosuka boye na pongi ozongi mama oyo alotaki ndoto oyo nakolika ke soki banyama babomaki ye nde akufa ye mpe na kimutu boye akufi yango tomonaka bato mosusu alali boye o alalaki na ye bien eloko moko te akufi bitumba kuna akufa totala kutu batémoignage ndeko moko atémoigna azoko kima kaka na veni azoko kima nyoka azoko landa ye azoko kima nyoka azoko landa ye akome esika moko boye mire esuki mire nzele esuki mure atelemi ameki komata mire bakoki te ameki komata mire akoki te nyoka wana ye akota ye na nsima tokataki businessman na makasi ntango ndoto wana nyoka wana akota ye na nsima na ndoto asutuki boye ndoto nzoka ezalaki ya solo apartir wana babusiness na ye ekufa donc biloko mingi oyo tolotaka na butu bandeko ezalaka réalité
nyonso te bandaka spirituel avec comme physique. Landa interprétation oyo prophète asali pona ndoto ya mama oyo prophète Alijo. Si vous avez besoin numéro na ye benga biso na radio de koto ko contact pour assembler pona yo. Mbongo te. Ya zalaka te ke ono musala nzambe oyo zali business malamu wa le côté ba dollar de to moni kuna te. Ya assembler la pena musali ya nzambe ya solo. Là je profite pour saluer JF Ifongi. Voilà, moté ya chose à l'église teya. Est-ce que ba Simon Kimbangu ba Marc ba Mathieu ba saka na église? Non. Ba Jean-Baptiste église? Non. Teya ba lo banzambe. Mais cause la retour te nzambe muto futa yo ekoya. Landa interprétation ndoto ya mama oyo. Suivez. Bonjour mon yaya boni bino biso toza très bien nzambe a bateli nzambe a pamboli. Sika nzambe a pambola bino esika bozali a pambola Twins Family Fashion, a pambola chaîne Radio Lokole, a pambola Libota Mobimba, a pambola Balandi Nyonso, ya chaîne Radio Lokole. Na lingi na interprété par la grâce de Dieu et sous l'onction du Saint-Esprit. Rêve ya ndeko na biso mama ndenge a monaka na bomwana. Ya liboso namoni ebandeli ya rêve na ye ezaki akoti komba oyo ezalaki ya ete dans le sens kazoluka sauver mama ya mwana oyo babande kotala na TV. Donc komba wana ezalaki ya famille ya mwana wana, alors que la Bible déclare c'est l'Éternel qui combat nos combats. Et oko remarqué tangu yi akoti komba oyo ezalaki ya ete mais komba wana ememi ya ko découvrir destinée na ye moko, dans le sens que tangu ya bimi po akende sauver mama wana ake kokota na zamba esika owapi babande kokima na mama wana e wana sikoyo destinée ya mama oyo aloti ebandi, c'est-à-dire son combat ya mama oyo aloti eza na mokili oyo azomona te, mais bitumba ya vie na ye eza na deux endroits. Premier endroit bitumba vie na eza na zamba, deuxième endroit bitumba vie na eza na mai. Yango à chaque fois quand elle prie apriaka lokola bato nyonso te, parce que kolota déjà zamba, kolota zamba elakisaka changement to transition importante ya moto azo rêver par rapport à la situation azo traverser. Plusieurs personnes oyo baebi importance à zamba bakendaka kolona na mai na misu mais babuka na esengo, c'est-à-dire musala oyo ya koglaner les champs, musala oyo ya ko sarcler mabele ezala toujours pénible, mais tant bablonaka kobuka nango babuka toujours na esengo. Raison pour laquelle premier combat ya mama oyo ya loti bitumba ya vie na ye eza bitumba ya zamba, c'est-à-dire fa bondelaka mingi destinée na yo ikangama na zamba. Awa banda kosalaka misala mais abanda komona gain nango te, c'est-à-dire na zamba nde sika oyo wapi ye basalisaki misala na butu. Je paraphrase. Deuxième combat na ye eza combat ya mai. Ako remarqué que bamemaki mama wana na mai mais ya bande kosala effort alanda lisusu mama wana, c'est-à-dire bitumba na ye destiné na ye eza na mai. Yango komona banyama bazoyebisa ye. Or nyama même dans la Bible Paul azoloba biloko mususu homme animal akokaka ko supporter yango te, c'est que nyama selon la pensée de Dieu a représenté un peu mutu. Raison pour laquelle même Jésus-Christ a mis bengami na kombo ya le lion de la tribu de Juda. Et la Bible déclare encore en disant que le diable rôde tout autour de nous comme un lion. C'est-à-dire ba représenter un peu banyama lokola bato. Siko banyama o babande kolobela ye basi na basi babala na kate, ce qui veut dire destiné na ye balingaki bakomisa ye lokola lesbienne. Donc ye mutu azokende ko sauver
azokanisa azosauve mama ya mwana baotane TV. Mais nzoka bande kolinga nde kokende kosauve mwasi oyo bapredestinaki ye na esprit bakomisa mama oyo azolota akoma esprit ya lesbiennage ekota kati na ye. Yango moni banyama wana bazointerpele bazolobaki yo moni basi na basi babalanaka. Donc azokende kosauve mutu croyant qu'elle sauver maman ya mwana, mais nzoka azokende na destinée ya komba na ye pour se libérer dans le sens que azala lesbienneté. Et banyama wana, ce sont des animaux sauvages physiquement, mais spirituellement ou dans la révélation. Ce sont des hommes qui représentent des hommes de sa famille. Pour yo omona ki papa na ye pa ye ko intervenir na ndoto. Azaki wana zokoma. Donc ba membre ya famille à côté ya papa na ye bazaba oba atakaka ye. Raison pour laquelle akoya ko remarquer même aloti bazo fine musapi na ndoto mettant alamu ki musapi c'est nevimbi. Donc le vrai combat ya mama oyo aloti ezali boso na zamba na mai et puis à côté ya famille ya papa na ye. Alors azwa juge 6 à méditer yango abuka onyo seza botel ya famille à côté ya papa na ye à se libérer de façon de vie na ye et comme la lumière parce que ceux qui azaka ko fanda na ignorance abando comprendre te azo sala misala azo sala onyo soko ko sala mais gain profit abando mona yango te. Vraiment nzambe a pambola bino nzambe a pambola esi kazali na kombo na Yesu Kristo Masia. Amen. Voilà, je crois, Maman Oyoki, Balobi, Tanga, juge 6, au comprendre. Boyoki, commentaire au salezate. Yo mutoala lisolo ko pesa, benga biso, pesa lisolo na yo. Soki, olingi, totanga kombo, tokotanga kombo, soki oboyi petanga kombo, tokotanga kombo te, bisto fonctionnaka ndengwana. C'est par ici que nous mettons un point final na émission Alelo. Je crois que interpeller bino, totali sinu makambo ebele na suka, totali sibino commerce ke ndoto lati nzoto. Merci na Mama Charlotte Kaputu, sponsor officiel de la chaîne Oyo, habilleur officiel ya bana na bino. Yo en Afrique du Sud, d'Afrique, Mobimba, partout en Europe, au Lingimo, na yo alata kitoko, to na boutique au teka kabilamba, benga kaka Mama Charlotte Kaputu, akosunga yo, kokena rutu chente, akoteka na yo en gros, topé en détail. Merci na Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, Nekobir, Nevirage, coordinatrice de la chaîne Oyo. Bande to s'abonner massivement, to partager émission Oyo, to partager Esika Songolo et sauver Moutou, to pakala. Ceux qui ont déjà abonné, c'est bon. Si vous abonnez, to s'abonner. To kendepe ko s'abonner na deuxième chaîne Nabiso, s'il vous plaît. Radio Lokole TV 2. Soko beti Radio Lokole TV 2 et ko bimisela yo Radio Lokole Masolo. Kaka yango wana o s'abonner. Pe kuna to betaka Masolo ya bo pikili ki ba okundu banzoto comment est-ce que moi si akoko tengene libala très bien. Comment est-ce que mobali akoko la papa na ndako. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Ce que l'évêque Moukouna fait, nous condamnons. Qu'est-ce qui se passe? Moukouna, un maman aventurier. Oh. Venez, oh, venez. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille. Il y a des nouvelles, oh. Qu'est-ce qui se passe encore? Une dame vient de traiter le pasteur Moukouna d'aventurier. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Va. Vous avez compris? En tout cas, moi personnellement, je n'ai pas compris. N'habitez sur Ibino pour comprendre. Comprendre. Voilà, tu as belé te comprendre. Est-ce que vous dois expliquer biso? Parce que moi, expliqué esprit de mort ezalaki à Longoli. Ce que esprit de mort on est Longwaki ou Longwaki? Question. Pendant ce temps d'ailleurs, Fally Ipupa présenter ses condoléances. Ouais, ça c'est très bien. Oui, c'est très bien, mais sauf que ça a été mal pris par le Gaulois. Oh, mais pourquoi? Eh bien, parce que Fally Ipupa a écrit, je cite, « J'en profite pour présenter mes condoléances à Hervé. » Où est le péché? N'as-tu comprendre? Il devrait dire quoi? Mes condoléances à qui? Eh bien, selon les Gaulois, il a fallu que Fally Ipupa écrive « L'artiste fait rigole à Jésus des nuances. » Et tout ça pourquoi? Eh bien, parce que quelques années plus tôt, Ferrego à son tour avait écrit ceci.
ata ya Hervé te mais Hervé. On le binini? Ata ya Hervé te mais Hervé. Donc soit ta fait mon colonel ata il a 2 ans. Hervé. L'intimité zate Hervé na nini. Mes condoléances à faire rigoler à artiste congolais. Bon, problème c'est tout l'équipe. Dossier suivant. Deuxième dossier. Bon, qu'est-ce que tout le monde a? Je suis mieux placé à informer Bino. Il y a combien de Bino que n'abord qu'est-ce qui c'est Zalaka. Et certains disent même que faire rigoler a sacrifié Gigola. Ah! Qui t'a dit ça? Ezalo. Bazala bakisi, bazo bakisi balegisa bato. Oh. Mais après tout, qui peut nous prouver concrètement que faire rigoler a si Gigola? Personne. Yonanga tozana preuve te. Yonanga tozana preuve te. Cependant, Néanmoins, il y a une question que tout le monde se pose. laquelle? La question c'est, Du coup, si ce n'est pas faire rigoler, qu'est-ce qui a alors causé la mort de son frère? tango ya kende ki kuna koluka bakisi na ye. Nana zaki na ye. Gigola rimda makambo. Agina posa kende. Parce que place à kende ki makambo basengi kokite. Bazongi se babende na chemise. Yango yemo bazongi. Akitine sa mabele. J'ai suivi les mecs. Abina kozwa likala ya moto na meli ou var. Oso reconnaître biso to mela likala moto pona fois. Dans son bêti public bona chebo en Atlantico ba tutu fu boyemba. Boli ata bakanga yo basingo yemba. Donc na biloko ezake suna bêti boyemba. Ça miseli boso andi mapena qui c'est la musique. Et à part ça, quoi d'autre a causé sa mort? Eza maladie. Gigol était très malade et sérieusement malade. Ah oui. On va changer de chapitre. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement, minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, bazami balé, moi si na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.